Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Likola Irsil Pechanga. Vidéo moko ya Sonia Evoloko. Ebimi. Ya Moyibi. Ofinga e Moyibi. Sonia Evoloko Moyibi. Mais na oki pasi. Tangu ye moko Sonia Evoloko l'équipe a expliqué les tenants et les aboutissants ya vidéo wana. Na oki ango pasi. Ezaka likolo ya Irsil Pechanga, likolo ya Duchesse, nde baninga mususu bakoma ba victime. Na esa bino la fois passée que mutu moko atindela nga matière ya Fatou Miracle. Je me suis dit oh, Fatou Miracle asalinga ni. Bon asalinga pe lorote. Fatou Miracle pe asali pe sila netini. Asali pe sila lorote. Tout le monde a vu sur cette vidéo-là la personne qui empêchait Fatou Miracle à l'obésala qui Irsil. Siko Sonia Evoloko na makambo ya Irsil aye kosala nini babenga yango ba dommage collatéral. Ba dommage. Le klobaki les Cambodgiens n'ont été dans yote ou bi ma victime donc on est bien écouté que vidéo n'existe pas n'est pas quitté na kamwe donc na kamwe na bi oh mais nazo mona que vidéo oyo izaya kala Sonia komo munene tout na bino bato bimisa ba vidéo batu ya kala na ebi vi ya Sonia te mais sûrement za maman apena mobali. Boyo que explication na ye moko parce que leki a expliqué na tiango. Mavana tiango. Nyo se komika pona Irsil. Quelque part Irsil tu dois te revoir. Même spirituellement, il faut omizonga kat na omitu na nazanani parce que place on a nazali baninga nanga autour de moi, bazo ma toujours ba victime. Il faut te poser cette question là. Oui, Bukabwana Sila. Oui, vous aurez tous ensemble été. Mais pourquoi est-ce que place Oyo Zali, si la fois zoa, ma balle perdue, il faut ma victime et l'autre. Bateau baza tout autour, non, ma victime. Non, le bango connaissance des causes, non, le bango te pour un problème particulier, na Irsil Pechanga, mais elle doit se revoir même spirituellement. C'est pas normal. C'est pas normal. So na ki moté à ma bénéna bête cela Fatou Miracle et ma bé ma casse et moutaye ko sunga souste eza Duchesse na le bela ebino ke ba abakouk baza ba fano baza lokwa ba wario baza na incompréhension moko na ninga maman na bon yo santé et puis c'est normal parce que mutu nyonso pona maman naza parfait. Azalaza mabe, azalaza koka, azalaza ndundu, azalaza sunusuni, azalaza boy. Mutu nyonso na mama na ya lingaka te. Bisa bakup kwa bongo. Soki baza na remarque osala sila, ba osala sila na public te. Ba osala ye na coulisse parce que balingi ko protéger. Mais libandi zande bitumba oye toye. Lelo propre frère ya la Duchesse aleki na bokesene zali. Chez na bokesene zali mam si pas les gars bon le banine que mam si muto a foutie pour ya témoigner non ça pas conséquence nata lelo to comprendre que si la azamo pona mianzambe so toucher si la na minute tu auras des problèmes mais nata on peut ka to comprendre que ici d'ici quand nous sazo les kabaninga ba ozwa problème ici tu dois te revoir maman. Tu dois te revoir. Nous quand même c'est pas normal. Son Evoloko bimi victime. Vidéo na Son Evoloko lobi ça fait 8 ans. Son Evoloko ya ka Kinshasa 1001 fois bazarana Irsil. Jamais ta problème moko ebimate.
Quand ici la keka akuna ba kuteli ba problème et bandi tout. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Naza nzambete, naza na pete pona condamner ceux qui mutu nite non. Mais nazo mituna ba question belé. Isa linga pasi. So ne voloko ye moko. Na boy kozong c'est la bino sous vidéo wana ya Moyibi. Moyibi ça fait en tout cas ça n'honore pas. Pour na zong ça on sous actualité. Non, ou soit na ko tie la bino voilà bolanda on posa na moi idée pour mon appel longi. Et bon non tie la bino sco vidéo o so ne voloka za ko expliquer mo ko briser a ko quitter. Mais que no mona place on ne voloka fini ici la té. Ma cause à Irsil. Baza obligé ko humilier tout autour na enyoso. Erreur à moquer et ko lukelo ba problème. Conseil pe on non pe sa Irsil. Éviter si la maman, éviter makam naye, éviter tala, on ne va qui makam. Si cela dépend de vous, la Bible dit, soyez en paix avec tous. Quand si là on a qui m'a comédien, Irsil, oko qui m'a paix, pour na bien na yo moko. Pour na bien na yo moko maman oko ki mobimi no na miliana parce que zo sunga ote et sunga bato baza tout autour na yo te et sunga te ba victime ba komi ebele okomi na ba victime ebele et ce n'est pas bien. Bon landa moi vidéo à 30 secondes ya Sonia après tant on zonga na hôtel bino vidéo ya Sonia o azako pour expliquer c'était quoi les tenants et les aboutissants sur cette vidéo-là. Mais retenez que la vidéo-là, ça fait déjà 8 ans. 8 ans passés. Et Bimi Pona Irsil. Irsil, qui es-tu? Talano likambo spirituellement, maman. Sinon, ça va te coller à la peau toute ta vie. Nzamba longlo identité wana. Et ça normalité. Bon na moi vidéo wana ya Sonia na ozonga lisusu na lobi muke après na telebino réaction ya Sonia ils veulent ko yemu ko nga za ko expliquer après na clôturer vidéo nanga to landa Sonia Moïbe, camarade Exil Moïbe, Sonia Moïbe, Sonia Moïbe, Sonia Moïbe. Eh, boni ba théâtre na mokili. Ko kela to théâtre to seka o yiba biso sumbongo. Boni ko. Tongo na ba na combattre. Oh, ça ni ko yo jengo ke beta ba casino. Bolandi vidéo wana nde baobela Sonia Moyibi. Vidéo wana ebimi kaka tangu makama Irsil ebimi. Nalandi mutu moko abisaka na Babakuk omona o Babakuk bazali. Ba Sonia wana babimi na bango ba victime. Peut-être makamo bayebi mutu na makote. Nyonso na ozongisa ngo kaka na spiritualité. Oko me mo probre ka te pa baninga te. Oko ozala ka te ke bisiko ozali baninga bakomozwa ka makambo baninga bakoki mayope. C'est pas bien. Bakoki mayope ke bisiko ozali ememaka bakambo ba vie na bango ezobima et sali 8 ans. Qu'on a entier la bonne explication ya Sonia et Voloko Yemoko a brisé silence. Sonia Voloko soko sa ba vidéo nezala pona makamna oteka. Ya makamna oteka. Mutu mota pekisi Sonia Voloko azana Irsil. Irsil aza muta mérité ba camarade. Comme nangeza kaka ndenge nini koya no e pa baninga. Il faut baninga ba ndoko ba problème. Ça c'est une question que je me suis posée et c'est très capital. La duchesse na kota moi si j'en a mouké avant na telabino vidéo ya Sonia Voloko nenga za ko expliquer vidéo na les tenants les aboutissants qu'est-ce qui a fait qu'il va filmer bon et tout et ça makambo vieillaka na otiango mais les qui a la duchesse moni na ba famille na biso sozana ba problème duchesse a koza azana mabena e
Mais voir son propre petit frère venir à la télé, dire des choses sur son propre grand frère, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. S'il y a une place où on doit se sentir protégé, c'est dans nos familles. Mais quand dans nos familles, on ne se sent plus protégé, on tombe dans le passage du Bible qui dit que tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Voir ton propre petit frère venir dire à la télé comme ça qu'il y a Kabaraté. Entre-temps, asombela papa na mama lopango o bazofanda. Déjà ça cause na mabene na côté l'état za mabe, azam mwana mwasi, aza o yazali. Mais son petit frère, il n'est pas propre que ça. Moi, je n'encourage pas le mal. Moi, ni la chou, ni la cœur, ni la love. Parce que moi également, je ne serais pas d'accord de voir ma propre petite soeur, mon propre petit frère venir à la télé, dire, parler, non, lingangote. Diche ça na mabe na ye. Parce que mutu nyonso ça na mabe na ye. Mais ya koya ke leka ya ko banda ko exposer ya non. Naza d'accord na ngwa tamukiete. Ata mukiete. Ata leka ngwa na raison na minute oyo. Loko eza makamba famille ya batu. Te leki nda mabe. Et parce que le linge sale c'est lave en famille. Les parents sont encore en vie. Et je ne pense même pas que ma parent a dit chaise. Bah yebi que les qui n'a pas ça bon. Et puis nandimi et ben da problème. Aza la fille so qui ni Willy Kambouté. Aza la maboko makasi. Eza ceux qui aza mukongo ba kongo ba kabakate. Eza na parmi bekolo balbaki bakabate bakongo bazaka na kati biso toyebi ke kolo ekabaka makasi ezaka ka bangala na baswahili pe bazaka akosombele eloko nyonso olingi na shop mais ozwa peut-être mbongo mokie baluba bakabaka na soni c'est comme ça que ça se dit mokongo soki aza nango mpo oyebaki aza nango eza pasi eza ndenge toklasaka bekolo eza nango te ke bien que dépendra pe mo na mutu que mutu pe soka kabarate dépendra pe na mutu pe mais tant ba maman so banda ko classifier be kolo ba kabarate not e ba kongo nga no bana nga mkongo te surtout bataba ndundu e bataba ndundu ba kabate e bataba kongo ba hypocrite na bato ba kongo wana kaka o banianga bandoki o banani boye bazabwe o bayombe bandumba c'est comme ça que nde ba classe mais ça te que par mutu so kutana ça pe ka bongote. Mais oh les qui a dit ça sali, c'est pas normal. Moi je suis pas là que non les cambois normal te dit ça za mabe. Mais ngi le baté que les qui ne fois na TV ko le mabe na parce que biso tout ça peut na mabe na biso. Non, c'est pas correct. Moi je ne peux pas encourager tout na ça la buzz, ne lo kwa de quoi richesse non ça en tout qui a richesse non ça en côté. Parce que ça ma kamba famille na bango. Ma kamba famille na bango. Et puis, on va perdre. C'est pas juste. Non, tu as une vidéo à son niveau. Oh, il m'a expliquer. Les kanaki et comment rabon nini. Ngape no yo aussi ça kana suka na conclure. To landa no vidéo à son niveau. To landi. Vidéo moi que circulé et ça vidéo moi ça date de 8 ans et ça li 8 ans bande kunangai et so pe botali vidéo ango nangai lelo naza wana naza muke donc makasi lisusu ça date de 8 ans vidéo wana na lingaka vraiment ko solo lango te donc parce que c'est le mot et ça la ranga pasi à l'époque pas tout de suite mais à l'époque. Et ça la ranga pasi et ça yelo moko boy inattendu et na lingara penza ko le belangote na yebaka tant vidéo na et salamaka mutali boso na sola na ye na sola na ye c'était yaya moraza na Canada anima kwakala abenga nga na nzela po firenze na boyaka kutu na boyaka bité mais sonné faut éclaircir parce que tozo yebate to moni vidéo bazo bengo moyibi babingo moyibi mais il faut éclaircir na lobarango et pas naye ba série ango o makamwani le kanaka na 2014 15 donc fin 2014 au kotaka 2015 hein
Voilà. Donc, nde na lobaka ngo na lobaka pe zaka vite fait. À l'époque, tozaka na ba page ya polémique, page où est publié quand zaka la bouche autorisée. Donc après quelques temps pe bara ko kangango boye. Donc les page où est publié kango. Et ça vraiment ça date de longtemps 8 ans. Donc lelo bande konangai na bimi victime ya batu ba bimi sous vidéo parce que vidéo na ezana na YouTube tellement na kipananga ngote na mutu ya YouTube donc na koka pe ko signaler et tout mais na kipananga ngote donc ça date de très longtemps de 8 ans na kipate vanga na YouTube wana lelo bomoni ndeko na biso peshanga utaki Kishasa yaki le fait kaka ke non nde tozaki na peshanga elongi na ezaki wana nde biloko nyoso ebotami nga nafinga mutute mutu nyoso andeko nanga collègue tout andeko nanga parce que tant que to passa ba bon moment po nanga andeko nangai en moins que yonde olingo solisanga te. Donc je ne suis pas là pour défendre ou na lobani ni boye non loba plus mambu ya vidéo na bomoni cause nango bimi parce que makambu ndenge yaki bamoni bayambaki peshanga bayambaki boye na ebitelo ni na lobaki na photo wana na ete photo tokangaki na bapeshanga so na fingaki nani po na mérité o nyoso ba et comme insulte et tout ça là. Donc voilà ezalaki boye bandeko na ngai na itikala ko yiba te na vi na nga so na yiba miliki na sukali kena bando yiba boye na yiba te et arriva que nga bo mwana nanga mobimba tina kola na yebi nde baluka mbongo bandeko nanga na yebi nde baluka na banda mombongo mwana muke nga na banda mombongo na banda na koteka na bakamundele nga bomba ati na banda koteka na bakamundele ti nzamba aye ko matsa muke na koma okeba Afrique du Sud na mo okeba Dubai na 2001 bandeko na 2001 na ebité lelo ba âge mso balek na so ba bimi na 2001 so bazali na âge nini mais na âge wana moi j'ai voyagé na kenda à Dubai et à l'époque ba Dubai wana ezande teza lelo te ezaki vraiment pour kenda il faut vraiment oser en fond na kenda ba Afrique du Sud na banda business na yebi nde baluka mbongo donc ndenge na yebi baluka mbongo na oyiba mutu te po motoki na mutu eza motoki ya mutu na ko yiba te voir même bateau na teka ba mafuta awa na ebite nani asa na mela mbongo na ye to na yiba mbongo na ye po na ninte soki komi biloko na tindi comme ça comité na zone sera toujours colis. Voilà bandeko nanga nasaki na sœur nanga moko pure sœur nanga yango bandeko nanga soki oza besoin de mbongo en tout cas lobo defa na banque hein kende na banque au defa po na banque oyo tozango ba banque nationale soki banque et publiera bato esambwisa bato mais bato ebele tosambwa mais tellement banque et publiera te pa esambwisa bato te moyen osambwa eza te ndeko na ngai bandeko na ngai je suis clair et je dis la vérité. Pourquoi na ye koloba nazaku nazana temps nango te ya ko expliquer yango parce que nazana temps ko se justifier te na ye koloba pourquoi parce que je travaille na batu ebele batu mususu batalaka à l'époque batalaka vidéo wana te bazo comprendre dango mal bazo ka finga Sonia Moyibi mais bazo yeba te so eza Moyibi to ezalaki nini yango na linga na éclaircir nazana ba cliente nanga ebele ba maman nanga ba soma ebele baza pe na besoin ebele pe ba komelinga Sonia il faut éclaircir Sonia yebisa éclaircir ezaki nini Sonia moi na biso kotika boete éclaircir yango mon nazu courage ba maman nanga pona éclaircir ngoko finga nga di 1er au 30 na répondre te okozo pena na yo zwe longi na ngai otiango po sala mbongo na mafinga na ko répondre te mais là si je suis venu et devant vous eza pona éclaircir bino vidéo wana na ba maman ba komelinga na monique ba na raison quand même bazo salanga confiance bazo so mablo e pa na pourquoi pas na expliquer bango but et bandaki na ndeni vidéo wana pire sœur nanga wana azaka a na Bruxelles azaki vraiment pire sœur nanga son alobi pire
naza na video moko nasalaka na Kinshasa to nakenda Kinshasa moko boye nasalaka ku video nasalaka yango na Mike Lokamba na bwaka kutu ye pe na video wana donc ezali so na oti Kinshasa na ye boye aza na besoin ya ba produit ya opakola nga na memela ye langa bambisa okauka ayaka pa na nga na ndaku en tout cas tozalaki vraiment bien et arrivaki na ekiko defaye mbongo c'était pas la première fois tout à liboso na defaye mbongo nazwa mbongo pa na 6 000 euros nazwa 6 000 euros nazongisa deuxième tour nazwi mbongo pa na ye ezaki dans le 2500 euros avec intérêt et komara neti ba 3000 donc tant avec intérêt et komaka ba 3000 wana donc voilà intérêt et combien au combat 3000 et ça là que ba période wana na bando passer ba moment moko vraiment difficile babilo omso etikala na kin kuna yanga ya koteka et quand même sous ba mbongo manœuvre obika soyo moko zate oza na contrôle te o boyeboy et comment il vraiment na comment na ba difficulté vraiment makasi tangu na ye kozwa mbongo ngo difficulté ko kota lisusu faki ba futanga mbongo moko ya impôt faki ezongiselanga mbongo esali ke na impôt wana ole bazongiselanga mbongo bamoni ke nazali na nyonga facture moko boye impôt ekati mbongo wana donc mbongo wana impôt wana nde natiaki motema nafutela yaya wana nayesenga bi tala nayebi ka pire ser nanga nayesenga bi tala impôt engenge futa ngai mbongo batindeli ngai yango papier batindeli ngai yango mbongo wana bakati yango mpona facture moko boye nazali nango impayé asilike binanga nini ebonga bite tala papier yango mais naza na mbongo moko ndambo yaka tel jour oizwa yango na avance comme ça malembe na silisa andimi pe abinanga d'accord nazoya so na bimi musala 16h nakoya ngabi OK na 16h pe abimi musala bandeko na bolandanga très bien abimi pe musala na 16h abenginga sonyo za na ndako ngabi ndabi na bus nazoya parce que place ya zalaki na ngai ezali mo libanda Bruxelles nazoya ngabi OK d'accord naza na ndako tango aye abenga binanga naza na se na mata ngabi te ko mata te nazokita tokende na yo na gare na benda na distributeur mbongo na pesa yo mais abande de ko silika kwani na pesie na opia mbongo ndambo et ko sala que na yebite ndenge babenga na kina batu ke tokuta na gare du midi na yebi nde babenga na ite c'est sûr que tonga nazaki likolo ya bengi déjà bango ke donc ponanga na mona ike abenga bango ba yepa nanga tango eseki nga bi nazokita toke na gare du midi ayebisi bango bokeka kuna na gare bozela ye tokomi na gare nake na distributeur na bendi mbongo tant na bendi mbongo nayebi ke ane mutu na nga toa bapire ata kogara koyima donc eza nango ide kutu te nazwi pe mbongo na pesi ye abandi oganga mbongo nomoni yo ebo mama na sutuka na baluka na mona ba telefone nakomi kwa kizengi bandeko nanga Dieu m'entend parler nakomi kwa kizengi non tesko boy nini letanga na ba nini a profita lo babuzoba bandeko nanga nanga moko na ndima te ndenga balukelanga na minute na ndenga komelenga indifférent abalukelenga na minute na ndenga komo finganga moyibi mbongo na ngai boy oyebika tangu mutainga sambiso asalir yo na ya lokuta a ofingo nde komba moyibi ebimaki yango mais donc kama sobi moyibi na yibi nini tala na temi okwa kizengi na temi ko non chesko boy nini nzoka nde ye azofinga mutu mususu azaki na yo bakutu babenga naki ye na telefone afilma ngai sikoyo na minute wana ide peza teke bako publier po à l'époque bandeko ça fait 8 ans non za na ide teke ba ozwa ba publier nga ole so na za na ide o publier nenga na kangata moko na nzoto to kufa ta na ye na telefone ide zate nazo kamwa kande na oka mona temira ba ope bazozo ba image ndenge komba moyibi ebimaki pona nyongo na defaki bandeko
tokokuta na difficulté c'est vrai ba période wana nazali na ba difficulté mais c'est première fois pesanga te apesanga so déjà mutu apeso ba somme ebele so mutu apeso ba somme ebele eza parce que ayebi yo aza na confiance na yo azopesa po mutu adefito ata 100 € na poto eza pasi mais so mutu apeso ba somme ebele po ayebi koza na mesure ya kozongisa mais ngai o wana ekomela nga lokwa kaka onde blokaki nga makambo nyonso eblokaki nga donc ekosala ke lobi nango na tongo to la mukabwe la bouche a cheo kuna la bouche a cheo bandeko na yesi bino na on a bela lokwa nde na bela la série wana te na bela kamoko so na zai muta attention même so na nga na kufa so na zai muta attention na nga na kufa na yoka pasi moko na zo yebiso parce que oyoka pasi ozana na baleki ozana ba yaya ba noko o peut-être batalela yo msusu osungaka famille dona ba o ba respecta ko ba mona ke ba ofingo bongo moyibi sikoyo na ba parents ba okamwa mwana biso akiba na Kinshasa take yiba na poto ndenge ni elekela bango moyiba ngwa ke yibela wapi mwana so bana mombongo ne awa tia mataka ba vieux mombongo na ye tia bundani akenda poto sikoyo moyiba ngwa ke ko yiba nini na poto explication na minute na opesa na ndeni okokoloba te ezolekelanga bandeko ba o bazala nanga période wana bayebi nazaki na émotion moko impossible donc kande matanga na mema makambu na police nakena na plainte na police nzoka ndende bofingaka nde bafingaka batu boye chaque vue so vue ezata moko eza na 25,90 €. Donc baye ko kanisa nombre de vues au nyoso ba fingaki o bato batalaki babi eza diffamation il faut dédommager yo selon nombre ba vues oyo eza awa mais yo zela ye mukolo ya koya e bongo obenga biso keke soit bambula mukolo ya poussa na ka pembe na yo benga mbila bandeko natika na mbongo na etilelo na 6 ans sauté naza mbongo na etilelo et je reconnais que na tika na nyo ça fait 8 ans bande konanga tozala biso ka na Belgique ça fait 8 ans oyo makambo o eleka naza moyibite na tika la koyiba te na vi na nga na yiba miliki na sucre en tout cas na yiba na papier na zo papier na chap na bona te miliki na sukali na yibi mais ya koyiba mutu to mbongo koyiba boete na muto na lukaka na muto ona sala mombongo bandakala donc na yebi malédiction na yebi yango ndenge ezalaka koyiba ezo frenenga mais quand je reconnais que na defaki et je reconnais que si lelo na tika na nyongo na ye parce que na oloba vérité et alors bandeko o bozo ta la vidéo o bokomo ba Sonia Moyibi ayiba ki na tika koyiba te na yebi nde na yiba te bato ba yebinga o ba kola nanga ba yebi ke o aza mwasi makasi amwasi oyo atelemaka ke koluka amwasi abundaka biteka aza mwasi abundaka na yebi nde ba yiba te et alors bandeko na ngai eza image nanga oui nakoka kotika ngo boye mais nakotika bino na qu'est-ce que c'était pour peut-être yo talaka te ba sera ba la bouche autorisée au comprendre te mais bato ba talango kala ba yebi histoire wana eza ya mbongo ya intérêt yo msota lelo kikanda zo finga moyibi oui tango sorry tango mutazana na kanda tango likambo yaka yango na koswana to finga na ba vérité te na koswana na ko bambelo likambo lokuta osala te mais na fingi yango poka na sambisa o na sali yo na tikala koyiba te na yiba pete na yiba te so na besoin to ana poto awa na yebi bato ebele bateka babilamba msusu ayeli yo la mama moitié prix na sala yango te so na besoin eloko na okisomba yanga mo ate eza 10 € na osomba pardon grippe ebetanga mabe na okisomba po na yebi biso bato tosala mwa mombongo bato tosala bombongo ya boso na ndenga solo okoki jamais kolia eloko ya mutu okoki jamais ko escroquer eloko ya mutu okoki jamais kosomba eloko ya moyibi
po oke liboso te yango ndeko nango olanda ngai na ndenge mabe te na ndenge mabe te ndeko ozolanda ngo ozotala nga defa mbongo na nini oyo na banki pa mundele defa mbongo pa mundele e pa mutu mwindu okosambwa ndenge leo na sambwe sorry et pas mutu mwindu okosambwa nde lelo nga na sambwa na video ezodate de 8 ans ebimi lelo kaka parce que nayambaki ndeko nanga autaki Kinshasa yango nyonso oyo kanda wana ebimisi ba video ona fingi nani aza na video amoni nga place nazofinga nani amoni video amoni place onga nazo chrétien eza na babitude nanga te naza muta biloko wana te natalaka nyonso nalekisi na ngai o alingi asolisi nga o abo osolisa nga nasalaka mpe problème te. Voilà tolandi bomo ndenge soni evoloka ya expliquer vraiment nasepeli na ye na attitude na ye. Premièrement nasepeli na attitude na ye nasepeli na attitude ya Sonia makasi. C'était une femme forte, elle a bien expliqué, elle a été longue, elle a expliqué en long et en large dans tous les détails. Eza makambo yaka mutu akoloba nano adefeloka mutu te atombola mutsapi atombola mutu nyonso adefaka me bino bato boyaka na bavideo ya bato kohumilie bato bobosana te ke eza na moni lelo toolobela Ursule bisika azolekaka azosumbaka na nganda likolo présence na ye eza malchance mpona baninga mosusu toyebi te lelo nini elekaka po ekoma bongo mosusu mpe afutaka conséquence ya baparent na ye to ya makambo ye moko asalaki toyeba ke oyo nyonso tosalaka efutamaka na se awa 9 ans passé soki mpe 8 ans passé ebimi su lelo sono mpe tokufi te ata bomonaka ya 30 ans video wana susu ebimi c'est pas important sikoyo atikala na niongo yango ti lelo yaka kozwa niongo yango oyemilia moninga ozwa nini vie eza na bacirconstance mutu nyonso na vie na ye ayokaka mpe mwa piaka ebeti ye akodefa mpe mbongo me nasepeli na attitude ya bidefa na banke eya koexpose yo te banke ekango eloko efani kopiblie yo te eza mabe koluka kotika moninga na pasi ya ndenge wana aleki aexplike mpo amoni ke oyo eza personnalité na nga nateka biloko nyonso wana kaka nga kutu kaka Ursule kaka Ursule luka nzambe babondela mpona evite sila zala mosika na bato oyo zala mosika na mambo ya sila seule manière obima na makambo ozala mosika na mambo ya sila ekosauve yo réputation na yo vie na yo makambo zala mosika na ye et prends ton temps de te revoir un peu. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie partout où je passe? Bateau bazar tout autour d'anga, ils ont des problèmes. C'est très important. Arriver quand même vaincre le quoi. Parce que c'est pas non. Moi j'ai pas vu ça. Et en partant, Makambo, Ursule Pechanga, si la to belle vue. Ce qui pasteur Jean-Paul Mayata a trouvé conclusion te c'est que makambo wana eza sur na niveau na biso te on a préféré akoya kosala nanga ba analyse ba film plutôt que kokota peut-être na makambo na mutu na makolo te soki lelo pasteur Jean-Paul Mayata tika théâtre tsala resusu te eza cause a Bellevue na sila nde balobana te a comprendre te abiso eka ezalaka bwa sala te et tout ça là elobela bato eloko te vie eza mulai zamulai botika okota na makambo nzela na moni bato bazofinga ozofinga peut-être sila ye moko na monoko na ye afinga te akenda na ye jeudi etoko azoluka nzambe na ndenge na yo ya kofinga mutu poza na bezozwa mbongo na sima ya kombo asila na chaîne na yo après ozozwi mbongo après mbongo esombe honnête ni ndako il faut arrêter ça coucou à tous les Nélachou, les Nélakeo, les Nélalo. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Tu es nouveau, abonne-toi, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.